mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. kolongono ozalengo non au contraire au préféré omela makaya omela milinga ndoto na yo munoko komi lokola tio de chapement lere nyonso komisaka milinga makaya ata fula makala yango ezaka moisa Congo bozomona wana eza ba Congo ya ba demo na monde ya ténèbres ba demo baza bien organisé ba demo baza ebele disais moi na Congo yembango moi bibenga wadi naza shetani shetani ya kenya swahili na ngala ngoba ndo satan ayema lobi okosoba maboko pamba maboko ko ba yo kilo bato ya modèle wana ce sont les chefs et chabano batata alors qu'Atolia va parler. Ma jeune fille a modèle loi. Donc à ça dit papa mon salaire la poche. Attends on commande. Et merci beaucoup. Et on a d'ailleurs dans le temps pour nous amener dans le courrier. Attends on a mon courrier. Il m'a commis à cet esprit qui nous. Vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours aux amis. Oyo miswe monate, matoye yokate, oyo matina na motema ya motote, ya mokolo abombeli yo. bandeko balinga mikati na kolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action Ndenge boyoki wana, ndenge bolandi wana, date ezaka moko. 13 au 27 décembre. What? Passé dans 4 dans les jours, les amis, dédicace à temple, anniversaire église, Messi, oui, campagne et pas y a faute, ben, capitaine. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Moi, pasteur, dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous, ça sera chaud. Comme ils disent, nous ebele, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. Obamwami na thème kitoko oyo. Intitulé Le grand C du temps de Ngai le révérend de Kinshasa, nakozala wana. Bien-aimé, yopeza la wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben de la communauté Messie Fusion. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. C'est la célébration dédicace de l'amour de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité, les éminents hommes de Dieu pleins de grâce,
charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé le grand Seigneur du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière de deux saints, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dirto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, aussi de les Nazaréens, qui est votre site, votre chaîne de référence, pas ailleurs, seulement sur lenazaréen.com que vous trouvez de bonnes choses. On est ensemble, il n'y a pas de souci. J'aimerais vous dire déjà shalom, 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 que la paix du Seigneur vous soit favorable. C'est bel et bien la présidente de l'Éternel, indépendamment de Dieu, la présidente du Parlement céleste, donc de quoi qui est devant vous dans cette émission Table Sainte. Comme vous tenez, ici comme un solo, bassin na nzambe oyo badefendaka parole bayaka autour ya basujet très capital très important nde toyaka kobetana bino yango en fait ebopambolama. Aujourd'hui je leur ai plaisir d'être avec un homme de Dieu. Botunaki ngai un peu trop. Aujourd'hui il est là, on va essayer un peu de parler sur ces grands thèmes. Pourquoi détruisez votre corps? Pour la nini bozoboma nzoto na bino. Or la Bible nous dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, hein? Et Seigneur tout bon bango vraiment malamu. Mais pourquoi toujours détruire yango? Pourquoi toujours détruire yango? Motuna ezawana. C'est une question dont nous posons aux chrétiens, aussi aux païens. Hein? C'est ça pour la opinion surtout. Les Nazaréens ici que ça. J'ai été béni hier soir. Il y a un frère en communauté de famille. Natika makamunio surtout pour Hollande. Les Nazaréens au fur et à mesure pour Hollande les Nazaréens. Non, on a comme béni alors. Na changé, il y a donc j'avais plus de 2000 CD au Nabanolanda. Na buka on a kabela mutuke na tumba yango nyonso tu na buka yango aisino kutende ko tu na musicien intel a roye bisayo apesa nga ko compter la liste bozonga na makamulite mona tanga kombo na frère ezate. J'étais béni, j'étais choqué na témoignage wana. J'ai dit en tout cas musalo to sala ezopambola. Est-ce que pambola yo? Est-ce que pambola ye? Pour ezopambola ngai. Pour la princesse Seigneur na zabo na lukaka lobby tous ensemble donc tous autres qui makana na course pour que lobby tous en lobby patata. Voilà pourquoi je rentre rapide na régie prendre un élément pour prier et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Bolingo ya solo emonanaka kaka na misala. Kotalisa bolingo ya solo kuna na ekulusu. Pona ngai na bika. Pona ngai na zuwa bomo ya seko. Azali te oyo azali malamu lokola yo Yesu. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diamana talo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu atonda na bolingo lokola yo. Azalite, 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 azalite.
balukanga na banduki po baboma ngai balukanga na bakadia mpemba po. Ok, je pense que ce qu'il m'a fait plaisir à tout le moment de la princesse, excusez, à tout le moment je disais de la princesse de l'éternel, de la députée, hein, députée quoi. Donc à la division sur les Nazariens, ou Banda Bolanda, on dit des gens, Bolanda, on m'appelle la peuple marteau, Baya Bolanda, que le bon Dieu vous bénisse. Le temps pour moi de dire merci dans tout la technique. Je vois là la caméra principale, Chris dans la caméra principale, Makela, donc je salue. Aussi, Zali la deuxième caméra, ici même pas il y a JP, c'est Diongue, donc c'est comme ça, c'est son nom. Bangwala ka Nebano, la princesse Azana Bango, Nil Farayaka, Anna Nazaraya, et vous avez aussi, na côté à lumière, ici même na bien aimé la biso Audrey Makela, sans oublier que na côté à diriger, on a dirigé un salade pour diriger à la réalisation, c'est double brassard, j'en suis Makisa. Donc c'est ça, on a fait tout de connaître, surtout il y a le bureau, il y a les Nazariens, nous sommes tellement aidés, la terre Gracia, vous êtes aidés, nous avons à Pamola Brino, nous avons les Yawa. Donc c'est la personne de Dieu Lada. Toujours mon fils, je l'aime bien. Je reçois le pasteur Gerto Malouano, c'est mon invité Christian Bidou. Je disais tout au début, mais pourquoi détruisez notre corps? Pourquoi vous détruisez votre corps? C'est une question et c'est posée dans la bataille surtout. Hein? Et là, on est bon maranzoto, et là, on est bon maranzoto, fait là, on est ça qui m'a dit, ça va te couper. Moi, je suis un peu de temps, je suis un peu de mais génération la biso tozo yeba te to mona ka ba koko na biso mona ka ba biso to ba koko ponga ba mona nga na ke ba mona yo la zala pasteur Gerto Malouano que j'aime bien. Bonjour mon papa. Bonjour la princesse, bonjour et bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse, shalom peuple de Jésus, que Dieu vous bénisse, merci. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu, en tout cas c'est bon. Par la grâce de Dieu, les gens viennent à la une église, l'église en colo, quand on va bien l'église en colo, to partager avec la balle en Zambie. Au boy, non, vous savez, pour le Nazarien, vous avez fait un voyage, tout ça. Merci beaucoup. Depuis la princesse au Salaki l'église, pour les gens qui peuplent ensemble, vraiment c'était bien. C'est pas que dans les Nazariens, dans la Moussala, dans le Salaka, et dans le Moussala, vraiment, un sacrifice. Dans le Moussala, à tout moment. Le fait que le Karanzambe est comme fort, comme puissant, pour tout ça, le Moussala, malade. Le Moussala est un combat. Donc je suis là. Nzamba pour la vie au peuple en Zambie, je suis là. D'accord, je suis là pour la Nazarien, pour le très important pour les oui, na Pamboli Nzambe Makasi, na les Nazariens, comme c'est 2 ans, et c'est pas facile. La facilité avec tous les combats pour avec tous les problèmes comme la Kibiso, Nzambe a battu la Ki, Nzamba a bundé la Kibiso. Non seulement vous êtes à Longisa Kibiso, celui qui est c'est grâce à Nzambe. Dans le coup, vraiment, les Nazariens 2 ans, moi on a 2 ans déjà, moi un pas de plus, c'est ça la manque. Moi on a 2 ans déjà, on a l'âme aux alliés, et on n'a pas pour Nzambe, toujours c'est la 3e année, 4e année, jusqu'à l'infini, jusqu'à Nzambe Mabiso. Donc nous sommes là, Pasteur Gerto est toujours là dans les Nazariens, et puis nous sommes là dans les Nazariens, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons la question mon point de force, quelle est votre ceinture? Benga mobali na yo nani na baka benga bana il fait un parcours pour les Nazariens, la députée, la présidente Azali na yo déjà pourtant on va vous expliquer ma gardez votre souffle pour les moyens na bato fond ezoma et mati penza lisusu mais comme on a 100% te na olinga bato fond pour mon bato na ngai na be ya Nzambe eza wapi ino nyonso to bolinga ngai na lobaka ngo na lini soki na kota Belgique, Canada, Italie, wapi bino tout ozaka ya nkolo nkolo apesanga kaka bino maintenant bato France mpenza nde balalaka te soki bayoki la princesse te bazwa komisa te po moko abenga oza bien Tiffany soteleka kodi kaka na teke 0033. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de l'émission. Tozoloba pour la nuit tozoboma nzoto na biso mpona nini ozoboma nzoto no oyeba pourquoi parce que abiato lelo bato bazoboma nzoto na bango eza kliché moko bato balingaka kolobela mpe tro te ya kolangwa bamilangwa bato bazolangwa na nini tolanda image oyo mpo yango nde ezali base oyo tokolobelela lelo merci donc ndenge bozolanda wana image bozomona koba teske makambo ozodesine bozomona ndenge bamasanga oyo bino
omelaka mpo nga namelaka na ngai yango te ekotaka nango na monoko na ngai te solo nango mpesanga mposa osanza tala na mbi badesine motu soki mpe likambo soki mpe nini bate tala botala forme ya motu deja ndenge aza boye atanga ngai mpe nangi namelela yango na kobanga mais bien aime elimbisa ngai émission lelo eza mpe chaud yo obangaka na yo te ate omoni batie ndeke tala na motu mpenanga na omela masanga ya masanga yango batie mapapu tala na forme ya eloko omela eza na forme moko ya kobangisa parce que ndenge ozolanda wana namoni ozotala ngo avec beaucoup de concentration. Oui, nazolanda avec beaucoup de concentration parce que kaka nzambe aza na raison kolobaki mon peuple périt par manque de connaissance. tala yo motu ozomela me balakisi oke ozomela zonyama nini parce que nza pakasa donc yo moto azobanga na ye te ma azomela pakasa vraiment. Ok, nyama na nyama za signification na ye selon monde à ténèbres et bato bazososola babiloko te namanga mpe nazotala vraiment esika komela yesu masi atie le lion de la tribu de juda mpo akotelaka mpuna kitumba mais moto azomela nyama tozomona pourquoi eza badiversité ya banyama boye. Oui, nyama na nyama za na signification moko songolo oyo monde à ténèbres utilisaka lelo biso bachrétien toyebi image ya colombe aza image ya Saint-Esprit et ntango monde à ténèbres ezoutilize serpent eza na rôle na ye asalaka mpe inspiration nango ezali ntango ozoutilize tigre bayebi ezoza tigre ezalaka nini ya ibu ezalaka nini donc bato ntango batieli bango bilembo wana il faut baza na esprit ya discernement bacomprendre ke oyo nga nazomela derrière yango ya quel esprit oyo nazomela nyamo batie aza image ya démon nini to ya esprit nini oyo nga nazosimba nazoutilize to nazomela donc moto aza na kati ya bonzambe il ne peut pas suivre les choses. Oyo des pyramide et puis double pyramide ba renverser mon poza ezotala mon poza renverser toujours bazotiaka ka banyama et puis ba kombo na tozo trouver awa na kati masanga o ba kombo ngo un peu compliqué tala neti mulangi za mulangi koso mona na forme ya mutu squelette awa pe to moni pourquoi ba diversité ya ba biloko ya mabe et loko pe si bazo bote la ba mais basini ya o bazotia yango papa dia koponga la sala ngote ko sala ngote boza muto tangi makamba pe ya molimo. Merci beaucoup Maman Tiffany. Nakanza komona biloko ya modèle oyo bato bazososola te tokomi na temps de la fin et na ntango akala diable abisango na mpwasa modèle oyo te na polele boye te mais lelo ekomi nango à l'œil nu tout le monde akomi komona mais sikoyo mpona nini bato bazokende kaka to bazokoma za nzoto na bango c'est parce que diable aza koenvoûter aza koaveugle peuple aza koaveugle monde mpo amema bango na esika babiloko ya mabe ezali bible lobi. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et kobomanda kona nzambo eza nzoto na yote. Alors diable mission ezali na nzela masangoyo ba nzoto na biso qui est le temple du Saint-Esprit ezala détruit. Merci. C'est ça la mission. Merci beaucoup ezala détruit et ceux qui ont ezala ba signe te ba tsheli biso ba nyama et qui na ba kombo. Parce que dire to comment yo mutu. Mutu o azana esprit hein. On a dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aussi la ressemblance c'est un colo. Mais aux hommes on a autant à paix. Et lui comme ça va rester comme tangi. Pas autant tous les exemples et l'eau pour la bengi cigarette. Hein, bah comme que balbanini fumer est préjudiciable à la santé. Préjudiciable à l'économie. Merci Maman Tiffany. Dans la nous sommes partout dans le monde entier. Mot préjudiciable et ça et l'eau comment que ça connuit et ça couper c'est causer tort dans tout le monde. Alors ce mot qui n'est qu'à vers yango c'est que asa animé dans esprit pour diable il va faire voir yo que préjudiciable les accords tous les abeilles pour yango pour la santé ok ayebi que zo pour ma santé na yo Babo il faut fumer ça nuit à la santé mais c'est préjudiciable et à moi terme mon makasi hein exactement makasi mais le contraire na moni kutu na ba papier ko soit cigarette ba komi fumer nuit gravement à votre santé. Mais pas toi mais kaka carrément montazo sosolate aza aveuglé et ngana kena terme olbake aza envoûté. Parce que comment l'imsangana ta bango ke bato ba mela cigarette. Bato mela cigarette tilelo bazana c'est envoûtement. Pour epesa la santé te. Au contraire, ils ont détruire nzoto na yo. Ils ont bébi sa santé na yo. Nzoto no olo servir nzambe na makasi ko la pesi yo. Na santé nzamba pesi yo, na kolongo no zalengo. Non, au contraire, au préféré o mela makaya, o mela milinga. Nzoto na yo, mundo ko mi la tio d'échappement. L'air nyoso ko misala milinga makaya, ata fula makala ngo za babuta.
Mais ça sont des envoûtements, maman. Mais oui, il y a une question de tout n'a pas ça. Et l'ingénieur des hommes, tout cas, tout ce cela, tout ça, entre vous et nous. On est nous, nous. Tout ça, un exemple, parce que au BND cigarette, et côté, et même si on a mis au 5 000. So sentiment ni ezake okotsa milinga obimisa milinga okomoko na mwana muke ozosa baje ya old badon salette zaba mkio ozui tio ya tele ya paipa ya tele ya stylo oningisi na maya fulufulu obwaki pou so mukolo mto sala baje wana. Mais tant qu'on sala baje wana zobo sanaki le fait que milinga kota na nzoto na yo na ba estomac na ba foie ezo le détruire yo de plus en plus ezo le détruire yo de plus en plus. Lobi nango oluka nana zaki ndoki afinanga ok yonde mutoza envoûté yonde mutoza na si ya malédiction na si ya aveuglement ya Satan parce que to tukala tuna ona na diamba na cigarette on ne basali ni les amala on fois mais la moi nini alors ndo tunangai na ozala ndoki na ozala demo ponini nyoso mbaleza mabe te poto mona batutala bike neti diamba eza matita bokoko eza na mabete apa kaka ba cigarette nde mutu balekisa ona ba izini wana yango ko bomba yo neti diamba makisa bokoko. Mama Tiffany bato ba na banga ba kitche batita bokoko bakoko na biso bazalaki balobaki bato ngala benga antichrist bango wana bo matita ba jeune za rawa ngala sa mona mtabeli dia balongo bilamba ni tatikali bolungu bande ko libisana na za mona mtabeli dia bango sa makambo mutu ako sala mote. Donc pour dire que Nadiamba, Namakaya, la cigarette, nous avons besoin sa santé à moto. Ils ont besoin ça yo, ils ont comme ça un état où il fallait pas au coma. Ils ont même vers les sous. Les sous, ils ont pas bien mis. Oui, merci. Nous avons évolué, nous avons évolué bien. Parce que tout ce qu'on entend le médicament, il y a botia, na na batonga. Et le mot encore, le comité où nous avons besoin quand à l'angwa. Et ça la gagné, non, peut-être réfléchir un peu. Dans un mikumba na libulu na makambo pesa pe je ne sais pas mutu a dit pas tout betonga amena ngota ya tonga mais pour kaka a se droguer lelo na bandeko ba bongo la mitero ba na ngambo na biso baleka na monde wana ba drogo ba comprendre ba zwa litomba na ngote na bato ba osela ngo lelo soki ba fandi ba na Nazarien lelo ba kimia ola na Nazarien lelo on comprendre que drogue banda komela ngo ça des années au bénéficiaire de leur côté. Donc, simple raison, pour simple réponse dans le place que Satan a ça quoi, fouté bino pour bino pour détruire nous autres les temples et entendez. C'est la simple raison. Mission diable ça moi. Balbin zoto nzamba na posa tazani na posa molimo. Ada mele qui na na Oh Jésus, mon peuple périt par manque de connaissances. Si on a détruit le temple nous autres, dans une émission Nazarien. Si on a détruit le temple normalement qui tu connais que nous tient l'église pas ça mais. Nous autres ils ont l'importance makasi. Nous avons utilisé un mot pour la misala. Ils ont l'importance makasi. Alors, diable a l'importance en tout côté, il y a un autre tindayo, au moment de tout nayo. Ce que nous avons dit, madame, parce que tout le monde va dire, derrière, esprit moko eza na sima wana. Na sima nango molimo moko ezali. Molimo nini kasi wana ngo. Esprit mabe ya Satan. Donc, moni ba kombo ba china ba masango to moni wana. Eza ba kombo ba demo. Na bandeli ba kombo bozo mona wana eza ba kombo ya ba demo na monde de ténèbres ba demo bazaka bien organisé ya ba demo baza ebele alors demo na demo azana musala salaka ana rôle à jouaka alors bato basimba ka basanga wana déjà esprit on eza ko accompagner ye vers likambango soka meli alangwe esprit muso yo ni boss tombola meli cha moto wana sumse longwana nzela kenola na makadam mutu ke tutie. Donc, bazaka téléguidé, télécommandé par l'esprit. Dans ce moment, on va commander. Bah, comme il faut diriger, il y a normalité. Dans le deuxième monde. Dans le deuxième monde, bien sûr. L'esprit m'a dit de commander pas. Il y a normalité. Mais parce que donc, tu as entendu le bélanan, bah, combo, tout le monde, on a évité, bah, sangango, bah, whisky, bah, ça, bah, tout, bah, tanga. Tu vas dire, on a moni, on a l'exception, on s'en rend compte, on a un nous sommes comme on a Satan. Nous sommes comme on a Belzébuth. Nous sommes comme on a Lucifer. Mais mon tout a zoné là. La carte à Bible, comment on a tout le monde? Lucifer, Belzébuth, Satan. Tout le monde a comment la Bible est à tout et ça va combo il y a adversaire na biso. Il y a antichrist. Alors, quand on a la question de Malamu, tu vas expliquer comment comprendre que Ndoki to Satan abanga mutatanga te. Voilà.
abanga tatanga na bato batanga so na bozambe te akosakana na yo okitanga na yo e komisio soba diable sakaneli yo yango no mangana batanga bazaka mfute na mutu aza poto aza mayela aza mfute na mutu asisa ba université aza mfute po makambo azosala eza na bomoto normal te l'état azoba te l'état pesi ba ordre lobi ko se droguer te komela mama molango te po okufa na yango azobatela yo mais yo na kotanga na yo olobi na ke na chambre na nga na mikangeli na tie drogue bapesa nga etonga ya poussière je ne sais pas moi ya komela na makaya ya komela na masanga eza na sala mfutuma et après soki mutameli yango o remarqué ole alia na mesa akitibilo na mabele amolia na mabele ole ala tabilama na miso ase déshabillé carrément comme il y a makambo na moto na tant que normal ko ça papa dire to ça bien ata ko na masolo pe to yo kaka au moins bina bandeko o ba ko ta ba sikana na ba ba boîte au moins ba ba bi so ba yi kaka to ko longola et si ba mela ki ba ngonyoso donc les ka ba commander ba bi to zo longola mutu ne so ba to kata bilamba ba jo longola bilamba na ye atika mais papa ata ko esprit nini wana merci beaucoup maman Tiffany. Esprit on est posé na ba Thompson té ça la pena ba njombo télé tozoli yango pe se ba gangi bomba pe ba solo. Ya mo moni to emission ke so yi mutu ali atondi akolongola bilamba te. Po na bileyo ale ba chema molima mvutuma te. Mais ba ke ko tsango na masanga. Mutu na mérité. So ki ba yembele longola bilamba na musique zo beta lelo akolongola te. Po alangwe na muté. Mais so ka sa langwe limbisanga na peut exemple na auto bima na fête moko to kendaki na mama na fête et puis to bimi na na fête to continuer sur fête te po ezala ikena kendaki na ba bokilo na ngai fête ba to inviter biso alors ba to bina na piste ta ko dansa ko longola wana bandi balongola bilamba po yebisanga j'étais là avec mon beau-père ma belle-mère était là ma femme était là en famille to kendaki oyebi ke ngai pasteur maman pasteur na ba boti ya maman pasteur. Maman, tu dis, fait bon, à toi, on n'avait pas de choix. Pourquoi vous avez un niveau là? Parce que assez amélioré. Il y a des mots, un combo assez envoûté. Il y a un pas comme on a été. Mais dans le moto normal, si vous avez un longue de la banayo, vous avez ça. Mais parce que deux ans, parents, nous sommes en cas de maladie, batika bana, partout dans le monde entier. Sauf que nous, quand ma papa, maman salaye, ma maman salaye, surtout ma décoration qui s'engage. Azomela azotala tazo soka bilamba azomela azosala omo tazo soka bilamba bifo moi casier zala wana azosoka moko bino boka seke moko na télévision wana njonga leso ameli ba changer ba parents mususu baza batika bana na ba cicatrice parce que ya bana ko kende musala akene ba ameli masanga afuta te boko mangaka tina suka azui salaire aketi la mo ba to ba azongi na maboko polele na ko dia tana na molimo. Mais tant qu'on a un musicien, et de comment on a un commentaire à finir, on a pas molé derrière la PC mot. Et tant qu'on a un méla, bah musicien va donc comprendre mon anzé mot. Musicien mon a Congo yembango, on a bien garabi, naza Shetan est bien en Swahili, nanga le ngoba Noki, Satan, ayemba babi, orozonga maboko pamba, makole kokoma yo kilo, okokoma wololo. Ayemba mo tant que méla, on doit sentir qu'il a dépensé, na sisimbongo nanga. C'est que derrière toute chose, il y a un esprit. En vous, comment expliquer mon temps pour s'amener au bano yaye, balalanzala, nagune baliate. Bible lobi nangai. Namokada Esaïe, chapitre 5, verset 11. Bible lobi, malheur, nabatoyo, bakendaka, tongo. Esaïe chapitre 11, chapitre 5 plutôt, verset 11. Bible lobi, malheur. Na bato tongo bakendaka na masanga pepe na verre masango elangwisaka et malheur encore chaque pokwa bato na se chauffara na verre ya masanga o elangwisaka et na se balobi eloko tindaka bango na makambo wana basite ba instrument musique banzenze ba flûte et tant ko animer fête na bango c'est une façon de tomber na ba terrasse lelo ba boîte de nuit. Et pour monter bien, il faut l'accompagner dans les musiciens. Il y a un moment où les musiciens vont être agents diables. C'est que la boîte est agent diable. Mais la boîte de nuit d'abord, ils allaient ambassade, ils allaient faire l'eau. Donc, si quand vous avez un visa, à quel en fait?
Donc mon tourneur surtout à ça la boîte là les ambassadeurs il y a azo sunga diable na mission diable dans ambassadeur là ata ambassadeur a diable dans la clair na la télévision. Comment est-ce que ngai mutu assemble na sali boîte de nuit ba ba somo kaka ba deuxième bureau ba kutana kuna mutambe na langwa na sungie na nini. Mais pasteur dire tu n'as pas continuer dans l'image hein l'habiter ce double constat pour qu'il continue dans continuer sur l'image mais mutu ozomona mutu à côté et si quand on lini pasteur Moulili hein voilà non ba image pas que tout ça ba bolandaka tout commenter que pasteur dire tout Moulili place en haut ba benga on na boîte de nuit mais yo ko ki ba benga on boîte de nuit dans la bilo musu ba traiter to ko sala ngote nzambe so apprécier mbongo belelo eloko la boîte de nuit ko ça on favoriser masumu tala bilo ko ba sala na boîte na ba boîte de nuit voilà et puis bato a modèle wana ce sont les chemins chabano ba kata singa ba yo katolia ba parenté ba jeune fille à modèle wana so ka ça dit papa moko na salaire na poche tata na commandant puta bana mabe bato kenda ko boîte de nga pasteur na sala boîte de nuit na sala hôtel ba ba sumu kaka mais non c'est une raison favoriser masumu ya ngala bato no moni tango so sali mangomba bato ko bonga na mitema ba ya yesu bato finga biso ba ko la multiplier ba multiplier ba boîte de nuit ba concert à Busoba le long ba concert ba bina à moitié ni à moitié ba sili ba libisanga pour moi que bangonde bazo favoriser diable donc diable dans la vision là yé bango bazo sunga tala mulili na kata boîte de nuit so ozomona muninga te kuna mwasa mutazala ne kuna wala azalaka ah donc ça veut dire si les sama ramunyoso na mulili wana bon si sama ramunyoso bato kuta ya hotel ba ko motula parce que bato ya sungi te so ko tina boîte de nuit aussi sika mais moi na nzambe ya solo akokende na boîte de nuit te ono yoka lilibata ono sani kuna balata bilamba milaite na boîte de nuit kuna bachaka mwinda te po eza boîte de nuit kuna banzembo ya Busoba kuna badanse ya Busoba kuna bato baokende sumuka bazwa visa bakende na enfer parce que dire tolobi malamu eza bisika on bato bazokende kozwa batie atali passeport na ye donc batie les visa pour akende regardons un peu 6 puis batie biso bachiffre moko awa 6 tozomona parce que dire to nous sommes baki basuka na 6 hein nous sommes na babara ngo na 1 donc on a moko ezaki 6 moko ezaki bazo signaler que 6 moko ezaki bazo signaler que 6 lelo bazo coder yango bato basosola te ba code comme ebele bato basosola makambo tala mutamela langwe alali na nzela ala que ça dans zo bataille pe bakalki satan za zo bataille bakalki malanga ayi nini nazo sala peuple nzambe basosola peuple nzambe babima na likunga moto akomi na niveau abo soki mama soki jeune fille na balabala s'il vous plaît état modèle mais parce que nous sommes pour bataille de commissaire ako ngomona bato mikie mutu moko amona mutu moko azomona eziko ebele mikie tala niveau masanga ezomema bato bien dépassé la vision des lois maman Tiffany mokili ezokenda kokufa satan mpe yebike yesu azoya yango wana azomituli na stratégie abimisi bamasanga yoka bakoma bamasanga ebele tomoni awo somo mawa mpe pasi e na kinshasa tozomona ngo bankoyo ebimi lelio ezobima kuna namoni bademo namoni tala mokila na masanga tala kombo demo masanga kombo demo moto azomela bandeko basosola bima na kati bamfutuma oyo Jésus Christ alingi yo ana bosenga na yo bando komela masango mon frère papa au bénéficier nini et bakisali na vie na yo au contraire ezo nuire yo sous makasi et ko peso malade comment masanga Lucifer oh même Bible dit zo Lucifer est adversaire ya Christ qui est Satan yebo Lucifer les anges de la lumière on le dit azalaki aza ange mais ba suye kasite ni na identité ne muso ya on ba ba masanga si bulunga te Lucifer azosala musala mona mokili kombona batie na masanga non parce que soko meli masanga no bongo mutema komi chrétien non mais soko meli masanga na olangwe okomobeta mwasi no na kati ya ndako opesa su mama na ndako mbongo ya kolia te osomela su mama liputa te somela mama robe ya kolata malonga te mama koma ozwa grâce ya kolatela mama malonga soki kaka komi na zemi nombre ya mafuta nombre ya bana bato balangwe bato ya mama bazosala te lelo. Merci de commencer à tirer sur notre pause. Tous on a rapidement la régie. Tous on a élément tous on a merci. Ndaku ya koteka
na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te, ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon mamae eza na 3 chambres ya kolalela. Cuisine, salle de bain, douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance yango wana epesami na moto nyonso tue. Tina Yesu libala ya basantu, libala ya bana na nzambe, libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même. Connais-tu ton mari? Connais-tu ta femme? Haha! Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Mama. Nanuetilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezalingolupe Mafuta. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, l'ensemble du genre de retour. Bienvenue dans le Seigneur.
parce que dire que les lots la publicité ils ont les cas Kinshasa pour ma cambo ils ont les cas moi je ne sais pas si aussi dans le pays dans le pays européen je sais pas moi américain comment là mais c'est comme ça ceux qui payent pour les sport mondial passeport ils ont les canaux toujours le Congo toujours notre pays buzo bana busoto elekala mingi na mboka na biso mais n'habite pas tout bailler la biso on s'occupe na mboka na bango basala pa bango parce que aujourd'hui tu es devant la télé au moins comme publicité ya basanga et puis basanga on va changer wa Congo les biso na ko la teba ki kezaki kade masali bana ko bindana tozaki na tonton nani na masanga mosusu wana tutaka pondu esoki pesalaka nini wana tusali banakole mais lelo ekomi donc bapesi yango kongo esprit kino yebisanga lelo esprit kino esprit bakino ezalaka ndenge nini masanga kombo esprit kino. Merci beaucoup ngautu d'ailleurs na otanga kombo nango eza mkoi masanga kombo nango mkoi nkoi bakomi na se esprit kino carrément lelo bamewala na bamission baolanda na bainternet baolanda na bachaîne ya Congo bazona ndenge bakino bazo se comporter lelo kulu ne makasi lelo ki fazer et combien belé bakanta te ba fazer na bakulu na baza ba orphelin non exemple ba tuko baza na ba parents na bango na bandamu na bango fufa olia pe ezangi te mais bana wana puisque baza envoûté na ba esprit kinois ya bankoi ya masango ba melisa ba to lelo ya wana mitwa bana wana ese baluki maele ya moto esili mama monzambe balingi te kaka komela lelo masanga ya whisky bango teka mona na ya ba sachet lelo bango kabola on a ba masanga moko il y a 200 francs congolais il y a 100 francs ezali moins de 1 dollar il faut que ba moins de 1 dollar ba de ba poto ba donc masanga ya whisky za moins de 1 dollar ba comme kabola on a moi ba faire moi mikie ba tieli yo ma mesure no ya mesure ce que no langwe là omeli olangwe okwei na mabalabala okwei na se et esprit kinois nde bazoka yango na bazoka information bana basi machette lelo bana kindumbe ye makasi bana balingi classe te bana balingi banzemba buzoba na munoko ba bêtise kolata n'importe quoi peu n'importe comment et esprit kinois. J'étais invité dans une fête Zaki je pense bien à Québec qui a délégation à Bakali Nazarien tout ça qui en a parce que moi j'aime pas de fête hein na ba fête tema tellement dont je salue ma maman Piamé Mariam Piamé ba kola kibana bing sekingai na zaki wana kitaki je t'ai tout retard na kwa kila ba 22h dans un coup la personne qui était tellement insisté qui la petite délégation de Nazareth ba compagnie là comment on a fait mon papa Nazaki vraiment dessus na moi tout le scandale donc ce mon fille à côté nzembo moi ndako bina tellement langue déjà yemoko na yemoko donc so kanga ni na so kendi donc yemoko na yemoko ka hein papa yemoko na yemoko na tika ce qu'on a mon le spectacle et je commençais à regarder j'ai dit non c'est vraiment triste mais papa tolo ki ba biso masanga biso awa kombo nango petit à quartier ba viole komi awa la niveau 0 au mona tonto ya awa petit à bato quartier moi na bato ki à quartier azomona mwana tia akoli na misu na mais tellement yaz azali sula kamela masanga éviter que petit à quartier azali ki na akoli awa akia ko violer parce que ya toto babilo ko fobo lobela ne yango wana hein babilo ko fobo lobela ne yango yo. Merci beaucoup maman Tiffany. Déjà Congo est petit à quartier et ça ko influencer le comment et ça ko influencer génération tozali le lo papa ba yaya bazo respecter ba leki oto bazo ko la misu na misu et à cause bazo benga ba petit à quartier nana seben petit il y a quartier à Soukali petit ba lava accompagné na ba musicien tout pesa kutu ba petit il y a ba sans kaleba la petit à 100 kaleba olimbisanga na yeba bien mo vraiment te donc au mona ba to baza influencer na makambo wana bazo banga susu bana mikiete bazo banga susu bano bango ba botité tala niveau esprit qui nous est comme na moko. Et quand je dis au Congo, bon, on a poto kuna. Mobali ya dit vacances na Congo, atabona nani? Amela kini. Azoli ya nani? Tani ngasundolo na bana na poto. À cause de mela ba masango. Papa ba te belé ba poisonné ba on kana ba masanga. Mais oui, na ba masanga. Masango yonde et même ba dégâts ebele. Ba tele ba poisson na masanga. Yo to lobio ke na souffre de mengana je me suis décidé ba matanga musuna okende pe soute na matanga. Na fait pourquoi donc matanga te parce que matanga kalendari ya mawa ezali to kabala mawa muto akufende ni lobby mais matanga le zo okei et bien menga na se kuna simanda ba ba la pondu mais menga na se to lati uniforme
Mais bien assez, baké lamba, baké bakasia masanga, la carte à congélateur, tant que cimetière bozongi, et il n'a kaka donc muta peki sa biso te tomber la tola. Deuxième partie de l'émission o ezali, na kati na baba, parce que bamé na masanga ba moni wana ba imaginer toujours la sabino, ba système parce que tout ba ba recherche, ba système fait bimba na baba, on doit mêler à ce bouchon kaka wana, na bouchon esprit ezali kola bouchon. Donc la ligne na bango te jeune fille mais il suffit kaka ba su bouchon ya masanga X parce que o ezala on idée. C'est ma boîte lo kaka becho wetan. Et puis il a nzoto no ta ngono bake na lingi yo. Ngana hotelema. Yo landela ngana ndenga boye place ko kekuta na toilette, tika mobali na yo, ya ko landa na toilette, na ko pesa un numéro à partir de la toilette, soit na becho wetan, la na mutu na a telemi. Regarde un peu des choses parce que na yé soit na mobali na to na biso ko zo mon pépé par exemple. On met mobile non ndio kana chome mobile na ba comme vous le dire ba mwakela ki bouchon to ko le bango na mbale ko ya parce que to ko masuka vraiment to ko la suka bandeko nzamba pambola bino je tiens mes mains comme ça pour les Sabino je vous aime beaucoup so na tchama mabo pour respecter bino na benga bino ba frère chrétien je confirme parce que na poto apparemment il y a tout olia kamala vous avez véhiculé salaire et ali bo salaka mais bo pengwate yo to pengwate nzamba pambola bino vous avez frère chrétien. Oui, numéro de contact est plus 243 89 526 94 95. Plus 243 89 526 94 95. C'est pasteur Dirto Malouano. Baleket Nabino Nazo c'est la motilelo. Nabanda sacrifice tanga, il y a jeune déjà les 15 dès le 1er janvier. Nzaba pour la binonas. Merci. Dans les solos, il y a bouchon, tombé dans mon balai. Il y a tombé dans mon balai. Kini, yom to kenda kana mobile na yo na bar na boîte pour kenda masanga. Maman fongola miso eza eloko mabe. Même papa yo ke na mwasi na yo. Ok na mwasi na yo na bar. Yeba ke ba olingelo mwasi na partir à bouchon. Et na mobile na kichasa yeba ke ba koma ko linga mwasi ba na bouchon. Bouchon système bouchon bimi donc tozali na ba recherche na tout to sala. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je tiens à remercier tous mes frères, mes bien-aimés qui étaient derrière la caméra. Je vous amour trop de l'amour du Christ pour vous akaka oyo enkolo apesingai. Est-ce que dekola pambola biso nyonso? Afin que Dieu nous bénisse. Et donc vraiment la petite carte de leçon. Beauté, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste. Ciao. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des héros à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Bonga pelokole, bonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te